Honnêtement, et là, ça la mise au point. Final, il y a tout ça. na mutuka to lukaka baotindi kaka batera seketi na bakote ya bambongo batelefone biloko nyonso wana yango bazwiswi. Pote papa. Yo vanda ka. Na vanda anga mama lundako. Mo faire événement ça maki ndeni. Événement ebandaki à partir de 2h du matin, ba fo soda nde ba kotelaki biso. Ba soda bazalaki ebele. Ba o ba kotelaki biso na kati anda bazalaki 5 personnes. E ba bazala teni. Bazalaki ebele ba misusu libanda ba misusu na kati. O bazalaki na kati bazalaki 5 personnes. Na teni. Moko azalaki na teni na ba body na bango akake wana azalaki na ona nino na pantalon na boti na bango ba onyo so batika bazala na tennis TV. Ba yende mamo ba koti ba bandi ba otopesa mbongo biso to yesi toza na mbongo te papa kuta bandi ko ganga otopesa mbongo bazwi mwana wa mwasi wana bazwi mwana wa mwasi papa kanza ke balingi ba violer mwana be basala ki ye mabete to yesi toza na mbongo te ba meminga ti na chambre na pesa mbongo nde ba bandi ko fuye basaki ba moni ba mbongo ezalaki na kati kuna mbongo ya dollar na franc nde bazwi mbongo ya dollar ya franc ezalaki 100,000 ya dollar ezalaki 200 ne tolo ba ne tenyo so bazwi 300 bazwi na moto na salo bazwaki na salo pe mbongo ezalaki wana bazwaki mais ya salo na yebaki montate bazwaki baye bazwi na moto baye babuki porte na masasi bazwi moto o moto bakena na ndene moto bakena ngo ya otindika bayebi okumba ngo te ya otindika tema ezalaki bloqué mbala mo ba memi bazokumba ngo bazotindika ngo ka bongo sawa. Bote papa Molaire. Ato zap. Ato on a fini Bantsundi numéro 33 na commune à Selemba au quartier Kondé. Toi awa tomoni mireza ko buka na likambo ezani. Bon, ezaki faire 2 heures, ezaki ezaki faire 2 heures. Bakoti, ba moi ya ko kota na porte zate bake bazui ebene ya tora, ba beti na mir ebukani. Bakoti après simane ba enlever moto, mbongo, ba téléphone, ba fongoli voix ya lopango, ba misi moto bake nango ya kotindika. Mais bino bokolo ba na likambo ekomeli bino. Bon, makambo eza makambo eza lidi do na insécurité, manquement ya courant. Courant est comme na semaine 2 jours à courant. Na sanda 6 fois. Siko yo ba facture pa ya rapport na kofuta. Mais ekomi na poso moko courant 2 fois. Donc on doit souffrir eza di na insécurité ya molili. Donc snel asala musala mala musala do beta mabe. Molili yo ba do côté la bato. Ba sodan ba na teni. Ba militaire bazalaki o ba côté na lopango moko bazalaki na elamba ya tenue ya police na polo mais o bazalaki déployer na quartier bazalaki na ba tenue correct na ba arme moko telema ya police ezalaki tenue ya police o ya bleu wana o ya bleu bazalaki moko awa temi bazalaki déployer moko awa moko kuna do ba panzani koto yo bazo ko sala encadrement mais o bazalaki na kati bazalaki en tenue civile zomona ça mbo de papa yo réaction de aboni par rapport à likambo ekomeli bino. En tout cas eza passe mingi komona insécurité ndenge ezo régner boye basoda bazokanga quartier mobimba bazo théoriser population et puis bato bazala kimia te bato bazala kimia te to vana na kimia te o ba uti oyi baza petit frère na ngai aye kokota akala mingi te mais asombi lopango asombaki lupango na ye atongi ndaku aye kovanda pa na ye moko mais na moi ko débrier o to débrier yango bala musani
ye azane moi atera na moi biloko à boutique azo débrouiller na ndenge na ye mais nzambe asungi asomi moi lupango ka lupango lokola batongi lupango nde moni sake mbongo ezebele mais baye bazwi mbongo oyo ebongisi bango te mais to pas molika nzambe ke milimo abato ebiki mais eloko bazo sala nde eza bien de pour insécurité tozaka toujours na insécurité parce que protection mon côté eza koto bako vivre que babengi ba soda wana bakekuta bango balala ki na bango et ce sont eux-mêmes qui font de ces actes là bazo poser ba acte o ezo pesa bato esengote donc musala bazo sala la bato ezo permettre na ngote que non ba sécurité société ni population bazala na sécurité bien donc c'est comme si nous vivons à la merci des criminels to vivre na merci à ba criminels que non yo sali bango baye bazui to supporter ngote donc bazui la biso ba disposition possible pour ba sécuriser la population au bango bazo kama ou bien que peut-être to tika mboka ngoto tika la bango mais to kotika pe mboko te to sala biboy na to sepete na art eleki aw non fa na biso a débrouiller ka luka kana ndenge muke na passe pour aller na bana na ye même yibi loko ba soda na biso to yebite soki nini ngo ba congolais ba sali batu na biso moko batala ka biso o batia biso moko a sécurité mais baza sous na sécurité te bakomi ko yiba biso kaka boeza malamu te ndeko na ngazo luka so débrouiller on a assez sorti na bana mais baza ko tema bo ba ko yibe su mbongo babuki chambre abongisa su eza pasta mamba bana ya bonane na makambo classe ya bana eza passe ba betie ba sali ba linga ba sali eza mato sepelité to sepete pona ni kureza te ba toboli awa to sepelité même mutasali bongo lelo ndeza bwe makambo ekende ba Congo oya yibi biloko na zota oyo ba Congo ke luka ba soda to soke luka po mbongo na yeba yibi oyo luka nani na ye to soke ko luka na ndenge mo banganga oya yibi mbongo na banganga lukuto ko mebeletika bona oto oba ke ko luka na bien mutu wa yibi mbongo na ye abando ndenge ba yibi ba ye bongo bando landa na kaka wana yo mtolo bien otonganga mtalo bien to luka moyen nini oyo sala ke to luka mutu wa bien yo binganga bien to yibi na ba mboka na bongo banganga bate bazali na ntelu kuna na kati to ke ko luka Kongo na moni wana mkongo 100% mutandu munderi papa mutandu mama mutandu to sepelité ta mukie to sepelité zuto zalia bezo sana passe leri bakota ke abayena ndako epana biso babeti na lisoko munduko na pona pu bayebeke bana mebale bazana ndako nanga bali biso ko bongo bimi bale mebale bozaka soko bimi foto boma binto ko bete mini munduko basala bayeti na simandako babalo ko na porte batelemi bazotatire basala kisona bango basilisi bakei simanango balongo bakei dayo lobini na vidigin sasa komi makamza na komini na biso so ata ko bakoto na ndako ata obengi bakoyate soko bengi balale kaka bayaka te bita so baza complicité tozo yeba iloko wante to sala ombala liboso te la kaso komi 7e fois 8e fois bayaka na bango kaka te bayaka soko bakei semba yena to sawa